Là tokendaki na Belgique basangalaki bango nyonso babaki muta trahir muninga te lelo tolito yeba est-ce que banani bako trahir nzamba sali ba congolais ba yike azwi mitema na bango atutanisi yango bakomoko ba congolais bisika bino nyonso boza epai wapi yo moni mbeba mbindo ezali bimisa yango nzamba tomoni mwana mboka Moïse Katumbi kupusana andimi koya kulonga lubashi koya kukutana mokonjo ekolo Jean-Pierre Mbemba yepa tosaki aye na komikitsa nyonso tu kusangana na président de la République donc tango toyebi te eske mitema ya bato ya bandundu tango kola kotala yango ba leader na bango ba yete na union sacrée oyo mbuma moko ya kopola eboyisaka bambuma nyonso po bali yango te to basomba te ba domestique batika biso tranquille na mwana biso bapesi na bokonzi élection ya Tshisekedi salama na lola salama na mutute émission sali balo eleki koloba makambo etoza na posa umona papa Sassou Nguesso eki makambo nzamba ebiso pona ye batomboki première fois na mona batomboki liyo izaki na kaka na émission wana konzi Comment boni bino boko banda jijaka déjà message nanu boki yangote nzambe nde mutu akotia président Sassou Nguesso te bokolo bateke bino bota makina nte bokoli te président lisuba pe alaki wana faire ya bato maboma o bakomi na Kinshasa bakomi kokanga bato maboma o baza ko s'infiltrer mama wana nzambe ataliso yango te nzambe alaki sango kala na yebi place moko naza kokende ko mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi il est saint, il s'appelle Jésus, notre roi, sauveur, Seigneur. Il revient bientôt. Shalom. Bonjour chez vous et bienvenue sur Nazaréen, votre site de tous les jours, votre site de référence. Nous vous aimons beaucoup, de l'amour de Christ. Avec Jésus, tout va bien. La princesse de l'Éternel, toujours à mon poste. Maman Tiffany Mokwa, vous aime beaucoup de l'amour de Christ, comme vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Réjouissons-nous dans le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous la servante Esther Liliane Tayo, c'est mon invité spécial du jour. Donc, cette émission Table Sainte qui réunit des hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Yves Bolofa derrière la caméra, Alain Kiakala derrière la caméra. Balancez-nous un cantique. Je dédie ces chansons à mon papa Guy Labala et maman Lolo Labala. On a retourne à Bango, na Kimberly, maman Louise Yokakak, Marlène Bouilly, Bonana, meilleur vœu à Nikab, ma sœur de tous les jours. Régie à vous.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Mais prophétesse Mikoleleki olobaki na biso awa que message à consultation et bimela kyoka awa ndo pesaki président de la République Félix Tshisekedi. Mais toni toyeba okoki kosala biso lecture prophétique après que président de la République ayambi bato. Yo selon prophétesse okoki oyeba kotala nzambe ayebi kotanga mitema ya bayo nyonso bapusanaki pembeni ya président de la République po akende koyoka bon est-ce que mitema nyonso epusanaki wana eza sincère lelo tolito yeba est-ce que banani bakotrahir po la tokendaki na Belgique basanganaki bango nyonso babaki muta trahir muninga te mais tant avant président aya kozongela biso po fa zonga aloba décision mususu ndenge nini akotia ko changer gouvernement na ye na mikolo koya to boye koma lokola ndenge ezaki awa na triomphal bo trahir biso te o bake Belgique mwana bendana tango kotala bilongi ya bayo nyonso to bazingelaki basalaki défilé kokota oya koti oya bimi mwana mboka wa koti oya bimi mwana mboka bakotaki baike ya journaliste ba politicien banani na ba shege pe bakotaki kuna nani oyo nkolo alobi ngonga yango prophète beta kelelo nani ozomona ke akotrahir ata na signe oyo bisa président de la République ye oyo keba ezali akopesa ye bonga te pamba ta kosala nini akotrahir mama caméra nzamba pambola yo nakanisi eza na makambo oyo tosololaka oyo nzamba apesaka topesa mokonzi ya mboka mpe tokomisaka yango soki yango wana ezali nzambe akoyebisa kaka ndenge ayebisaka ye mbala wana kuna ye ayebi ndenge nzambe ayebisaka ye wana eza makambo ya mokonzi ya mboka koyebisa ye metikala koyeba ete la princesse de Dieu nzamba asali bakongole bayike azwi mitema na bango atutanisi yango bakomoko mais na kati ya batu wana tikala koyeba mkanda na Nombre chapitre 11 verset 4 ezekoloba boy 4 verset 11 ezekoloba na kati ya bana Israël ezalaki na batu bayike mususu tango bana Israël na Egypte bazobima batu wana pe basali nini babimi komo na bango banani baramasi batondaka te bazalaka satisfait eloko moko te oyo koki kopesa ya sepela ata opesi ebonga akoloba makambo na ye ata opesi ye alia akosala makambo na ye ata opesi ye nini tomona ngo ata na kati ya mabota soki po oyeba ndoki na kati ya libota oyo diable alati mpona ntina kotravaille ata opesi ye nini ya kritika kaka o ndenge apesi nga bo nga nasi nasolola na motu aye komona nga abimama bondela mpona nga makambo olobaki mokolo na famille na biso etushaki ngai ata bapesi nga ndenge nini nazomituna ata soki ka mwana ndeko na ngai ye apesi nga mbongo ozwa mbongo yo ozosala te nga na kotala mwana apesa nga mbongo boye $300 mwana oyo boye tatani apesi ye combien mama nena tatani apesi bango combien nzoka nde mwana nasali ekonomi titititi nakepesa noko aza na ndaku te aluka ndaku lokwa nga nazosala par mwana koko futele ndaku ata ya $50 alobi na nga oyebi ke nasi nake bloke bambongo oyo bana bandeko na nga bapesaka natuni oke ko bloquer na kindoki abika simukolo ozalaka kuna
ozolo baba makambo ane considéra ki ngati yango na tikali naza na kimia te na ye koyebisa yo ke bondela mpo na ngai soki ndeko na ngai abengi nga ye na mwasi ne bapesi nga boye kende oyo mpe otia na mwa frigo otia na kokende na biloko wana tali bango bapesi nga biloko oyo boye bango batikali na combien bosiko yo yebisanga moto ya motema ndenge wana soki baza 10 soki baza 100 bakobebisa mboka te voilà moto ozokabela eloko na malamu bakongole nzambe alakisi mitema na bango ezotutana ezokoma moko bakongole bakobanda kodenonse mabe bango moko bakodenonse amoni abi non moi je veux pas trahir ça c'est mon pays allez à livrer oyo asali boye à livrer bakongole bisika bino nyonso boza epai wapi yo moni mbeba mbindo ezali bimisa yango nzambe alobi atouche mitema ya bakongole aopere yango kati yango na basizo mpona tina ete bakongole bazala na bolingo ya solo tomoni penza ndenge lobi bakongole bazana bakomi penza nzambe asangisi mitema na bango tomoni lorsque nous parlons de congolais tozomona Congo eza pays moko uni et puis eza indivisible mais tokotala tokoyeba bango na ba lolenge ba na ba oui te na ba province lolenge sa tomoni mwana mboka Moïse Katumbi kopusana andimi koya kolonga bashi koya kokutana mokonjo ekolo wana zola kisabatu nyonso tu ya este kuna nde ya simbi kuna bisika pipe azali koloko peuple lingie na ngambo wana kuna tango aye déjà to monde ki aye na groupe ya batu nyonso tu ya este baye ko sangana président de la République to moni pe mwana mboka kuna Jean-Pierre Mbemba ye pa tosaki aye na komiki nyonso tu ko sangana na président de la République donc tango aye to komona ke ngulu pa nyonso tu ya bangala to pe ya Équateur nyonso tu balandi na sima ba sangana na président de la République kasa ekuti koloba te bango nyonso tu ba yeli boke moko basangana bapesa makati mais boni to komona to talana na misu to loba na ngambo bato ndeko na biso bandundu baza pe na ba leader na bango mais kino lelo to ebite que mitema ya bato bandundu tango kola kotala yango ba leader na bango ba yete na union sacrée oyo président de la République asali oyo ko sala te moto ateka mboka te moto ateka république te fayelo ayete ndeko mosusu na biso nani muzitu apusanite tango okotala mite est-ce que ba moni déjà mabela musika te po ba baza basela nzambe o basungaka bango tokumisi nzambe mukanda na nzambe lobi boy mbuma moko ya kopola eboyisaka bambuma nyonso po bali yango te to basomba te mais qu'est-ce qu'on peut faire na mbuma ya kopola balongola yango batie à part oyo etikali bacontinue ba oyo nyonso baye yebisanga ndeko majorité ezalaka kaka na 2 personnes te tokotala nde bato mpe baza na nsima mokongo kasi tolobi te oyo baye baza ebele koleka bango yokanisi bana na nga nyonso ya bandundu bana kasonga lunda nyonso wana bana ya koko nanga oyo bazuwaka ndeko na biso mbuyi batie kuna na kasonga lundu babala embongo te yokanisi bango nyonso mitema na bango elingi makambo bakoloba wana na ndimi te parce que tosololaka pe na bango toza na baito yambaka prophétiquement balobaka te naza na baveve bele prochainement na opesa yo cede otia baveve bele oyo bazovanda kanluka oyo bazovanda bibwa oyo baza na bandundu toza na église kuna na Kikwiti wana il faut oyoka makambo bango balobaka batika biso tovanda na kimia na tango ya Mobutu tovandaka kimia okuto akozwa biso na valeur na tango ya Mobutu tozalaka kaka bato ya mosala ndako badomestique batika biso tranquille na mwana biso bapesi na bokonzi totika bandeko wana soni pe esalaka ekozala pe soni nga nazoyebiso ke élection ya Tshisekedi esalama na lola salama na mutu te loko esalemaki na lola ata mutu moko te akokaki kwampeshango nayebisaka yo ye nasolaka na tata ya mpasa vice-président sénateur Jean-Pierre Bemba nzambe alobi boye prochainement nazomema message wana écrite eza pe signé malgré babwaka yango topesi Etienne Tshisekedi ate etikali 3 minutes ngai nzambe nakopesa bokonzi te ça mpasa alobaka nini sénateur honoraire alobaka nini alobaka bakongole bana choix te
nayebisi ngabi nayebisi mwasi ngabi mampa sazoka eza likambo ya bakongole te bakongole bakoki kopona yeti bango nyonso 99%. Mais nzambe soki akomi 99 wana na kati ya 0 libulu tulwa munene aoleka te. Nzambe abia te tikali 3 minutes baton de commandement kopesa yete. Asekaka alobi tokotala. Est-ce que alekaka? C'est ça nzambe mama, makambo na nzambe za bongo. Bandeko mibale soki baboyi kopusana. Bato baza sima na bango o bakenda komona président Tshisekedi butu oyebi bango te. Ngana yebi bango te me bakendeke baza bandeko na biso tokotika bango te batika ka bandeko mibale bavanda na kwena bango oyo toza na bango oyo baza kopusana bapusana bakongole basimba na baza liboke boke tambola makambo esi. C'est ça. Merci maman toko pusana to tuna na mutuna par rapport ya message à bandeko ya Brazzaville. Tango bandeko batali émission sosali balo eleki koloba makambo et tozana posa umona papa Sasso Ngweso eki makambo nzamba ebiso pona ye mama bandeko nakosa yo te total na ba message batomboki makasi batomboki première fois na mona batomboki liyo izaki na kaka na émission wana balobi likambo nini mama dit kambu nini yo na bango malgré le bina on a un message te mais tango koloba tango kako chama mafuta wana bandeko basi ba yebaki makambo yo kokende kuneza kaka ya malamu ya kokende vandise na bokonzi ya kokende pesa un message a umela bandeko na bisa yo ba commenter ba donc d'habitude so otala ba commentaire ba tomboki penza. Maman, est-ce que vous quittez sa peuple au motema tata yo pakola mafuta te ko quitter sa bango ne ya moi motema parce que même bandi ko na biso à Brazzaville Congo Kinshasa Congo Brazza bazali penza moto moko est-ce que tango kotala Brazzaville kolo pa tobela kwa makambo est-ce que za na makambo te kola ko mona na Brazza wana oyo koleka biso to botama te biso to ko kola to ko mona kaka bokonza Brazza changeaka te ezalaka kaka telema bongo nzamba zoloba nini po ata o nzamba yebiso obombi mais pona ndenge bokonza Brazza changeaka te etelema bongo lokwa kauchu kola zomona te peuple Brazza peuple à Brazzaville natondi yo botondi longona bandeko nyonso baza ko kritikaka o bazoloba message sengela ka mukolo na ngwa yoka yango ayeba yango ke eze koloba nini koma boni bino boko banda jijaka déjà message nanu boyoki yango te. Est-ce que vous voyez que toute autorité vient de Dieu? Nzambe nde mutu akotia président Sassou Nguesso, nzambe nde mutu akolongola ye, nzambe nde mutu akobongisa to kobebisa ayoka ye moko message yoko kende juger na place na ete boni bokoki ko juger na place na ye e bongo ye moko soki ayebisi bino ke na continuer sur te bozwa bokonti na bino osande te bokoloba te ke bino botamaki nanu te bokoli te te président Lisuba pe alaki wana te président Lisuba alaka wana pe message ya président ya Congo Brazzaville esengeli ye moko azwa yango ezate ngana keko pese kiti ya bokonzi mutu apesa bokonzi zanzam nzambe nde mutu akoko botola yango boza na mitema apese. Mais maman tango bokolo ba ke nzambe nda pesa bokonzi to ebete bokonzi ya Biblia ezalaki ba prophète nde ba ko ke tia bato na ebonga ba pakolo mafuta yendo ko koma mokonzi vanda wana to ko ba ke nkolo ye moko nda lobi apesi. Mais wa bokonzi oyo tozana ngona tango na biso ezali bokonzi oyo ezali susu prophète te mutu akoya ko pakola mafuta e komi penza sikisiki esengeli peuple apona oleki na nzela élection toyobi 5 ans wana osali ekoki okei su kobeta tour soki baponi yo tiami oyo koma kaka tout pouvoir vient de Dieu bokonzi no se utaka pa ya nzambe bokonzi no to koma déjà nzamba za na sima ya ba papier oyo to tie pamba te za bato nde basali yango mais bato wana bazaki pe inspiré
Mais tango boko le bakatango ne soke toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité bolinga kotali sa peuple nini. Tolinga kotali sa peuple boy. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon cœur, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme les voyez des bandes baza niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a uzika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Merci, peuple de Dieu, c'est votre frère, le prophète Josué, qui tout là, mon Naye Kakapona, mais kako expliqué le 26 décembre. Donc, c'est-à-dire, tant que Noël, samedi, nous avons la prière, il y a ma casse sur place, ma guérison miracle, il y aura des prodiges. Et même ceux qui ont des problèmes, des maladies, au moment où ils sont condamnés, au moment où même la vie n'a pas répondu. Cancer, sida, malade de sur le monde qui est ma casse. J'ai un Dieu, il y a la capacité à gober qui s'aille. Ma soeur, me dit, mon frère, pendant le solo, dès que la montre sur tout le solo, comment ben prophète Josué et la chaîne de la Bible les Nazariens, samedi le 26, de Rosalawana, comme il y a 18h30, rejoindra à 4h du temps, il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction, il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital, beaucoup de foot à Mambonga, Bortolas, Mamakame Belebele. Ah, on a la Seigneur Bongote, l'homme a Seigneur qui est le Komoko. Soutenir Bissot, soutenir chez les Nazariens, rien que n'importe petit rien, tous ont la connexion, parce que l'homme a la banga, même pour la comme on a signé à l'église, et que c'est la banga transport, et que c'est la banga matériel, et que c'est la Mamakame Belebele, et de sur la connexion, afin que jour et c'est la journée agréable. Problème là, il y a un problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours de Sakoufaki, mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire problème là, on commence à la capacité et on peut faire une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là.
autorité aza ya nzambe peuple aza ya nzambe soki batindi bapeuple bakende koelure mutu mitema na bapeuple wana eponi mutu batindiki ye nzambe aza na bato na ye ata etikali moke yoka nti na bokonzi ya amerika mutu babengi Trump lokola lola eboyaki ye yoka nti bato bavotaki ye te aza mpe na bato bavotaki ye aza mpe na bato baboyaki ye mais lola lokola aboyaki vote nyonso ya mokili mobimba elekaka ezalaka liboso na nzambe d'abord nzambe akopona mutu ata alobi ote soki beti soki nyama akoya soki boni lukuta wana nyama moko atikala koloba te mokanda na nzambe elobi mutu aza lokola nyama te po ayebi kososola makambo mabe na malamu mpe bomoi na ye okufa seko te me bomoi ya nyama ekokufa seko mpo nyama bakela ye na nzambe nyama alobaka te nalingi nalobake bokonzi nyonso eutaka pai na nzambe nzambe nde akendeke kotushe bato bapona soki bato baponi nde baprésente babi te oyo nde akoki asala. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Ndenge mukanda ya 2 Pierre Ezekolo. Merci beaucoup Tikato kita malembe tokatana na ngambo totape na réalité nano na tout nana makambo faire ya bato maboma o bakomi na Kinshasa bakomi kokanga bato maboma o baza ko s'infiltrer mama wana nzamba taliso yango te na bi kenza me pa ko taliso nyonso te akotalisa basusu misusu akotalisa pe basusu misusu. Mais est-ce que selon vous maman est-ce que makambo bato maboma ozomona openiza ya solo to iza nango ka histoire moko siko ngana tuna yo nanu makambo bato maboma eza politique ngai kona sala ka politique te ngai yo so bakangi bato maboma na minduki ekomi politique munduki na yeza bible te pona loba kwani bapasoli yango on etali makambo bato maboma na mboka na gouvernement eza makambo politique etali ngai te nzamba kokola kisa yango ta muso nzamba la kisa ngo kala na yebi place moko naza kokende kotika message prophétique mutu aliboma moko azalaka wana mikolo nyonso mutu aliboma wana azaka il y a 2 ans passés 1 année et demie mutu aliboma azalaka wana mukolo yango nazokende nasi na koti na kati ya lopangu mpe bayambinga le Seigneur qui me dira bima na bimi abibima ti libanda lopango na bimi abitala mutu aliboma wa natali pe mutu aliboma nzamba yebisinga abitala mutu aliboma wana benga yebisa mukonzi na kati babenga batala mutu aliboma wana bakende fuye ye bakokute na biloko je te jure toza nkati ndako nzambe na koko benga un tel o bazalaka wana ba confirma kama makambo na oyo azaka secrétaire mukonzi mbule ezonoka ngana lala kaka wana la muki 6 heures nzamba atindi ngako na shaumba wana pa mukonzi abime bakende nanu kotala ye deni mama alobi bongo bakei pe bakuti ndeko wana vandi tala carnet mituka nyonso ekotaka epai ya mukonzi wana na plaque nango ya zokoma bakuti ye na kati wana na tala telefone ya munene ya bien bakuti mwa ordinateur mini ordinateur na kati kaka na kati ya biloko ne ya mutu aliboma wana eleki baza na ndenge bakendaka na ye baza na biloko bakutaka kuna bakanif ya sika bakutaka ye na baarme blanche tout ça bakei mukolo mosusu nzambe alobi kende na tombo nakei kambo eza nini nake nakomi wana nzambe alobi kokota te or na se asone basi baye mpe basoda basi baye mpe o mama nzambe alobi nanga baluka na baluki Nathalie en face alobi nanga tala mutu wana Nathalie en face namoni mbinga ya mutu alata na désordre moko za usana te chemise ya liputa bakata tu soki ndenge nini pantalon kaki bakati nzamba alobi nanga yo moni mutu wana penza za malade na binga na yebite bi mutu wana aza boye
kaka ndenge nazoloba na soda nga bitala papa ya vandi wana. Est-ce que papa yo zomona yeke papa kamata mbangu moko ondima te ke aza moto avandaka azosenga mbinga lokola bishop bo otali nzoto ne olobi no waza moto ya pasteur mbangu moko papa wana azwaka avire akati mais papa avandaki azosengaka papa est-ce que bokoke koyeba ke aza makasi akokima mbango modèle wana. Et quand tu le regardes au Monique, azana babilo qu'on a ba poche na bango moko ba soda ba bi azamba pistolet. Ozomon. Donc nzamba azana ndenge ne ya kosala. Oyo comme makambo politique basilisa na ndenge. La sagesse de la prophétesse face avant que le président Zonga soit à collever la peuple, sagesse nini okopé sa mokonzo ekolo prophétiquement. Wana to solo là. Naïe. Est-ce que vous avez déjà audience? Tous en dingue to solo. Tous en dingue to solo. Le problème est ça. Audience na yebite ke ba kontima. Mais to solo là et comment encore? Problème te. To bangate. Et comment nango? Et comment koyoka? Bande kwa bana tout est-ce que Rwanda bazu message na bango? Bato bazo ki message baza ba Burundais nde ba répondaki bazo bongama soki balekisi makamuna bango ezoleka ya politique bako sala signe ba Rwandais jusque là na yebisaki yo que photo kende kozwa rendez-vous photo komisa message pa ya mkonzi ya mboka ya Rwanda président Kagame. Denge moko na bandeko na biso ya Brazzaville, bandeko na biso ya Gabon, message ya ba africain za talebeli, message ya ba américain zali, dans le message ya bandeko moko ba répondre baza bandeko a Djibouti, directeur de cabinet, bandeko ya Afrique centrale, ba bengaki baza ko se préparer, ba tu ya Afrique du Sud nante, kaka ndenge to solo laki. Bandeko ya Niger, bandeko ya Niger babengaki jusque hier babengaki pona koloba ke na yebisa bango message tout ça na bino message eza pona mokonzi ya mboka na gouvernement et après population balobaki OK ese komaki batindeki biso to tuna est-ce que okoki kopesa biso ngo na bino OK d'accord tozo bongama poto yeba ndenge nini tokoyebisa yo toke koyebisa mokonzi azobongama voilà bikolo baza ko bongama bazwa message na bango. Mais maman, est-ce que pour na bandiko neti bazate o bazana ba kasho bandiko bazana bisika o bakomona na te kola kotala bango te kola koloba te situation na bango kola yebi bango te nkolo ayebi bango to bondelaka mingi pona tina na batu o bazana ba prison o bazana ba hôpitaux o bazobela na bandaku o bazana lisungite bandeko o bazana kati ya prison ya solo mukanda ya Ecclésiaste chapitre 3 verset 7 et lobby. Celui qui provoque la colère en subirant la conséquence. C'est vrai. Ça, c'est selon la loi. Et comme la loi tue aussi. Tozozonga pona koloba bolingo ya mutu. L'amour du prochain. Kobonde la pona bango. Ete baoyo wakozaki tor na batu mususu esengeli basa nini ba limbisa. To limbisa parce que l'amour c'est Dieu. So to limbisi ndeko bandeko basali mabe bakoze tor na mboka bakoze tor na ba congolais et tout ça biso to limbisa bango to mema bango liboso na mbende na nzambe po ete nzambe abatela bango po pene na bango eleka malamu et puis bakutana na makamani ya kufa teni ya ba maladi makasi te na kati ya ba hôpital na kati ya ba prison wana nde biso batu esengeli to sala yango plainte pa na nzambe to plaider nzambe alimbisa bango nzambe amona pe yo quand même ozaka na bolingote
yo kanga kaka ngana ebi mutu moko akomelanga message alobi yo esika na yo eza ozala na hôpital to na prison po ba message yo bimisaka ya bamboka ozala na prison to bakunda yo na cimetière. Alors qu'est-ce que j'allais dire? J'ai prié seulement pour lui na kamati verset biblique na tindelie abino mukanda na nzala fin ntango azongiseli ngai lisusu alobi aza mutu na esengo mutu oyo yambaka tout ça na ba message na bimisaka eza makasi. J'avais dit quoi? Na bi ok yo na esengo na yo généreuse na esengo na yo na makambo na yo tika nzamba akutana na yo ngana limbisi na ngayo ngana yebi na ngayo te yo nde muto yebinga sikoyo ngana tikeli yo nzambe parce que mukanda na Jérémie elobi libulu oyo muto atimola kanela mngana nzambe akotaka kuna ye moko yo soko timoli libulu pona ba juste okosala nini okokota kuna yo moko. Voilà, alors biso tokobondela pona tina na bandeko wana. Merci, tu as avancé vraiment sûrement lentement. Je ne sais pas s'il y a d'autres prophéties, maman. On a Lelo. Lelo tokobenda kaka bandeko nyonso bapusa na liboso na nzambe. Pona tina na kokumisa nzambe wana. Kokumisa nzambe kopesa ye merci lokwa na lobaki au début. Kolakisa gratitude liboso na kiti na bokonzi na nzambe po ete soki abatela kite. Pema na bomoi. Eleki ndako, eleki mutuka. Eleki bokonzi po lion soki alali bapesi ekiti ya bokonzi akokonza su te bakoluka leonson po babokola ye mais yo na nganzamba bapesi biso pema na bomoi biso tozongiseli ye nini. Voilà, merci. Maman, numéro na téléphone epeli lo basuka nazali na numéro oyo eza na WhatsApp ezali na 81 50 33 805 81 50 33 805 wana nde numéro nanga oyo eza na WhatsApp ozwi bongo obengi tosololi nzambe apambola bino bozanga 1 Samuel na bino te na bandeko oyo balingi ko contempler eloko babengi prophétie nzambe apambola bino makasi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la prophétesse Liliane Tayo Esther oyazo pambola biso na ba message lelo tozalika juste na ba message dans pièce contre pièce tolakisa na bandeko ba message oyo apesa na ba cuisine de réception na yango. Vraiment c'est un peu ça. Et puis boki mama ninga lobi mais na mikolo koya je crois tozongi la témoignage na maman, restez toujours branchés. C'est un collègue sur la CAT à Zongité Troputana. Alain Kiakala derrière la caméra, Yves Bolofa. Merci beaucoup à vous. Et à Papa Guy Labala, joyeuse fête. Bon nana ya bande connaît surtout balandi biso. Bonne fête na maman Foura Tabo, na Papa Kaïs, les États-Unis, maman Betty Kokelea. God bless les États-Unis. Zamba Pambola bande connaît sur Nigeria. Nigérien, Soudanais, Français, surtout les Nazaréens, partout, partout. Donc, on dit même que partout, vous nous appelez, que le bon Dieu vous bénisse. Nika Zamba Pambola yo, Zamba Pambola battu surtout vous fêter malamu dans le Seigneur. Soyez sur ma siazongité. Tokutani na mikolezo ya. Ciao. Merci, peuple de Dieu, c'est votre frère, le prophète Josué, qui tout là, mon nom. Kakapona meka ko expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire tant que Noël, samedi, deux ans na prière, au Kezala Yamakas sur place, ma guérison miracle, il y aura des prodiges. Et le même ce que ça ba problème, ba maladie, au monique ba minga na ba condamné yo, au monique même na vie na yo, au joie rapondité. Ba cancer, sida, malade nyonso to monique ya makasi. J'ai un Dieu, au yaza na capacité à kobikisa yo. Ma sœur me dit mon frère, panza du solo oyo. Betela mutu surtout le solo. Comment ba ngote? Prophète Josué elongo na chaîne na biso les Nazariens. Samedi le 26,
Torozalawana, Kobanda Ngonga il y a 18h30, reçoit 4 heures du temps. Il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction, il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital, beaucoup de foot à Mambo, d'ordonnance, Mamakame Belebele. Ah, on a la seconde bonne moitié. L'homme a 5 cas que c'est le Komoko. Soutenir Bissot, soutenir chez les Nazariens, rien que d'un petit rien, tous ont la connexion, parce que l'homme a la banque, même pour la comme on a signé à l'église, et que c'est un banque de transport, et que c'est un banque de matériel, et que c'est un banque de Belebele, et de la connexion, afin que jour et c'est la journée agréable. Problème là, et le problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours, ça fait mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire problème là, on commence à la capacité et on peut une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile. Chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany, une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur? Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel est un fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awanga